Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Puis au peuple, parce que nous palais du peuple. Comme ça, va voter la population, tout le monde. Ils ont raté. Donc, l'élo, donc, ceux qui basent en place. Donc, l'élo est comme même biso mouto côté, les malakouins, yibio, kenayo, moutako défendre, azate pour la justice, c'est ça l'uni, et Koufi. Justice est indépendant. Na président azana se justice soit sali mabe justice soit na peke kangaye après mandat na ye. Batika justice c'est ça musana ba magistrat. Moi je demande même aux magistrats, nous le peuple congolais, que personne accepte makambo bazomema. Cette fois-ci c'était des militaires, des policiers. Pour bakota na ba accéder na katia palais na palais du peuple. Mais cette fois-ci ça sera le peuple. Et puis pour leurs intérêts égoïstes tout le monde a tout fait justice, les magistrats ont un monopole. Non, le Rwanda est coquille collecté. Batika, justice, l'état de droit qu'on a prôné il y a longtemps, et bandi ko salama, et bandi ko monisama, et na miso batu, c'est pour l'avancement du pays. L'amour que Koufa Banda Fati a longué la signature naïe. Na évité si Koufa la basala 3 mois, il y a présidium. Moko ba change. Si on a évité 3 mois illégal na président. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mbote mingi ba papa ba mama bandeko na yebi ke boze belé bozolanda couleur d'origine chaîne oyo et la rabino ba information ekité ko na yebi ke boze belé bozolanda biso na pesi merci na équipe technique na biso ingénieur Augustin Kaninda na yebi ke bozali wana na yebi ke ba abonné nyoso couleur d'origine bozoze la information ekité ko nini oyo yeyo chante moi na kini santa de nuance ange noir cheval noir ayeli bino lelo na ye na bandal na bandal na base bic rouge ezali base ya bandal ils a toujours na katia IDPS autoibeza union pour la démocratie et le progrès social donc parti du pouvoir lelo vraiment na ko yamba bana bandal to solana bango question de l'air oyo ezo tungisa biso mingi avec mon équipe technique na bike bozawana nazo yamba bandeko to solola ndeko mbote bonjour Mon mboka ngai komona ngai Fabrice ye chante naza moko ya bapandisango ya mboka toye ko tuna bino question de l'air. Pardon, excusez. Oui, tout respecter ba ninga pe naza nango mais par rapport à l'émission yango nde naza autorisé ya ko longola mo ndambo. Kombo nani? Kombo ngai Etienne Matadi. Ah oui. Ndeko Etienne Matadi Oza membre à IDPS, ça fait combien des années? Bon, na bandi IDPS kalata on a sauté en classe makanti na Asia. Ba 17 ans. 17 ans déjà, na bandi déjà tina aucune classe, na bandi da ko kende da limité. Yangwana objectif na ngai ezalaki kana yimta IDPS kombo na ngai Etienne ba pesa ngaka na limité. Mais kombo na ngai ezalaki Etienne te. Comme on a bando bengilanga oba para ba botela ngai bosoko tana komisiko na IDPS la chiete ba no mona nga na ba cahier na ba uniforme na ngai la classe ba bité photo peso kaka kombo ya Etienne yango na zaki na changer ba identité na ngai na tsaki kombo le père na kati mais ko benga ngane ti c'est pas ça peut famille lo bana kombo na yo oyo famille ba yebi famille ba yebi ngai na kombo ya Mbuta Matadi de famille pesanga kombo ya Likez siko na musala ni kuna babenga ngani Mbuta mais kombo ya famille pesanga kombo ya Likez ndeko okotaki IDPS pona nini bakotisaki yo to ozaki na famille déjà bon bakotisaki ngate nazalaki déjà na ndoko landa vie na nga moko tozalaki na ye tanga moni kaka ndengo tanga moni ye tanga na classe azobetanga di solo ya le père ninga zalaki bo nini nga pe na bité tanga pe na landa ye nga pe na landa ki ye premier jour mais nga na limité tango ya meninga na limité sikoyo ya tikinga ya kimi nga siko na continuer schéma na ngai donc cela veut dire au bundi mingi pona IDPS na bundi mingi de tina IDPS ko lata na ngai yo mona ngo kaka mingi za ka ndengwana eza tana lati costume fona tsaka na luka lamba ya le père na kati na zaku na identité babiloko ne nyoso o père azalaka na o azalaka na ngo kana na zalaka na ngo ezala ba triki na eza ba nini na nyoso ba élection ya 2011 na bomba papier na muke ba pesa biso na zana ko na moni ozal vraiment combattant ya ngonga mulai
naza combattant ya ngonga mulai penza ya makasi oza penza na ba mikanda na ope so ba simbio lelo boye naza mikanda tout pe bato neti nini mukanda nini oza nango bon naza ba identité na nga nyonso ya IDPS babenga nga ka neti carte électeur na ngai pe nyonso complet zali mais oyo comment neti carte électeur na ngai pourtant tozwaki carte électeur en 2011 2011 wana ye moko papa ndoi na yo ye moko papa ndoi na ngai yango natambulaka nango bato bakamaka oyo ya kala bapesa biso carte de membre naza nango oyo sikoyo eza accès bapesa ngai ntango président akomaki ta banomaki jeto bapesa ngai nazalaki kuna na nini kuna na jour ezalaki ya nini accès na ngai place avanda place mona bamikonzi. Merci Ndeko Etienne, merci vraiment tomoni oza mwana mboka ya solo tokoki kotuna mituna oyo okopesa biso ba réponse peut ozala convaincu na yango. Alors question de l'air, IDPS au jour d'aujourd'hui, l'an jumelle 2020 parti du pouvoir ou de l'opposition? Parti de l'opposition. Na lelo ndenge tosola na yo, IDPS parti du pouvoir ou de l'opposition? Parti du pouvoir. Parti du pouvoir, oui. C'est vrai. Oui. Parti du pouvoir. Oui. C'est que déjà, cela veut dire que so IDP ça prépare pour tout banda pouvoir, tout comme on déjà. Oui, ça va. Nini déjà au yo monique depuis idéologie à IDP, c'est jouir pouvoir et mettre un pas en avance. Na ya liboso nanu, d'abord nanu, to bandi nanu, o to moni to sepe na ngona kata mboka monde entier kamwe biso. Afrique mobimba biso moto laxina un exemple ata marqué ba pays auto yebi yango te mais oya biso to laxina exemple na kata RDC bazela ki mboka wana ezali justice. Cela veut dire état de droit. État de droit yango auto monaki yango état de droit yango to monaki yango na kata ba biloko na biso nyonso na ba shima na biso état de droit yango na nete biso pina kimia na kata mboka loko tando ozela. Est-ce que oye ba pena ba dossier oyo déjà vous traité ba pe ba s'appelle. Oui. Net dossier. Bon, bah dossier ça quand délai auto CP non déjà ça va traiter, bateau va se détourner. Ils ont bien traité. Ils ont bien traité. Donc bateau procès 100 jours, disons procès 100 jours. Procès 100 jours il y a président, il y a chef de l'État. Bon, il y a un année moni penda bateau va lingara RDCT pour na biso peuple congolais. Va détourner na biso mbongo na biso ya peuple. Il y a biso peuple va détourner il y a souffrance nyonso oyo pendant ceux qui 32 ans il y a mobutu bango ba yiko minango sikoyo te nyito banda na président na biso oya mwana mboka ya mwana bango ba yemisa na biso banda biso pete kota na ordre ya mission makambo na biso tout ali bango ba limba sancho ba vanti Ndeko Etienne to solola na yebi ke toza ebele to koloba mwa mingi mais na koyi na mutuna oye à partir ya réponse na yo. Procès 100 jours, vaincu, oui. État des droits, oui. Est-ce qu'il fallait qu'un dossier 100 jours, on ait traité Mboka? Avantage nini après dossier 100 jours et là-dessus? Bon, avantage est belé, dans Mboka, à part 100 jours, avantage est belé. Mais c'est comme s'il y a aussi trahison. Pour être IDPS besoin pouvoir à partir de la coalition, à partir de la cash, à cap pour les changements, libala. Dans le début, ils vont mettre un pas en avance. Ok, ils ont trahison. Ils ont pouvoir. Ils ont trahison. Ils ont trahison. L'État IDPS, ils ont la poto chama camions en marche. Bande gonabiso tozaki na bango bien. Tellement bango bazaka trop pressé na ebandeli. C'est ça, les foot na bango ndé foot bango. Ils ont ngo trahison. Ouais, ndeko pas bien à intervenir. La ligne na rectifier moi logo moko parce que au lobby que Mouto Bozaki na pouvoir ou apesi bino pouvoir. Moi je me demande pas ya batu so caméra apesi batu pouvoir alobaki a combien opposition. Yemora zwaki pouvoir te poani. Pour apesi ngo Félix. Donc c'est dit n'importe quoi. Botika lo baba biloko wana. Ba pesa mutu pouvoir te. Félix eza peuple vota qui est a mérité sikawana. Et puis azosa musala pour na peuple. Soki azaki na posa pouvoir akoka ko pia pas muninga te parce que d'abord aza soifé à pouvoir. Et monani na misu ya batu tout na monde. Tant ba komi place wana ya oulela ki ba intérêt na ye. Et il a tombé. État de droit à sali musala na ye. Pas de la trahison. Et ça trahison te, ça trahison par rapport à nini? Justice à sali musala na ye o esengela ki asala. A sali musala na ye. Et le rotoluka na mboka yangwana. Après dossier caméra, il y a des choses comme les cas batu ba komi paniquer. Pourquoi?
ils disent que bazana bolingo ya peuple, que peuple muta votaki bango. Pourquoi il faut bango basa la loi, ba magistrat ba goma dépendre pas na bango depuis mon colonie. Donc ça pour na ba intérêt na bango baza kuna na kati parlement. Nous allons accepter jamais ces choses. Fini. S'il vous plaît, au pointer le Romoro Malamu. Voilà. Et déjà, le magistrat va avoir le ministère de la justice, c'est pas ça? Et ça, bongo. Et bongo, c'est le lobby qui va comment dépendre de bango. Mais non, pas que dépendre de bango par rapport à Yanine. Justice est indépendant. Na président zana c'est à justice soit sali mabe justice soit na peke kangaye après mandat na ye. Pourquoi bozo ko accepter ya ndimiango bino bondimiango te poani? Parce que bazana ba contentieux ba makambo belé bazana ngo. Non, batika justice c'est ça musana ba magistrat. Moi je demande même aux magistrats, nous le peuple congolais, que personne accepte makambo bazo mema. Cette fois-ci c'était des militaires, des policiers pour ba kota na ba accéder na kati na palais du peuple. Mais cette fois-ci ça sera le peuple. Bisoto fanda wana ata un mois, on va accepter. Et puis ba okota pété. Parce que tout ce qu'il faut comme langai land tout ce qu'il a rigen. Moi mboka na IDPS. Naza IDPS. Ceux qui prochainement tu na Big Rouge à Tokutayo. Okutanga. Ouais, merci. Oui mes chers internautes, comprenez que tous a vraiment là bas militaire IDPS. Donc continuer que sur là toujours ndeko participation des alliés. Merci pour la parole. Participation à Ngaming Ezali pour la fameuse proposition à loi où honorable Minakou et puis les professeurs que je connais, les professeurs Sakata. Nous disons en fait, nous, le peuple congolais en général et puis l'IDPS en particulier, que cette fameuse, j'ai dit fameuse proposition de loi parce que ils ont répondre à l'aspiration et à au peuple était. Nous avons vu que Bango Bazali n'a pas intérêt moko égoïste. En fait, la justice au Congo est indépendante. C'est pendant 18 ans que Bango va travailler dans la justice. Yebi comment est-ce que fonctionnement de la justice est ça là. Et puis, pour leurs intérêts égoïstes, tout le monde a tout fait justice, les magistrats ont un monopole. Et aujourd'hui, avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la justice a retrouvé sa place. A joué, en fait, autonomie, indépendance, a commis comme ça, et bango tomoni, balingi ba étouffer le kouana. Pour introduire la loi, non, il paraîtrait que non, il faut, ministre, Azalana même mis sur le parquet. Non, le ministre Azalana a droit comme pouvoir d'injonction, on a parquet, là, nous le savons, mais c'est d'une manière passive. Mais avec cet intérêt au bango balingi, avant que l'action publique soit déclenchée, il faut une autorisation préalable. Il y a ministre de la Justice. Oh, non. Le parquet est indépendant. Magistrat a droit, a prérogative, il y a déclencher action publique à tout moment. Place Nyoso ya lingi na territoire congolais. Oh non, ça monique infraction ezali commise à Tchemabogone. Pourquoi faut demander autorisation? Et c'est par là que biso peuple congolais, je dis en général, et puis l'IDPS en particulier, Tolobi, non. Et le Rwanda est coquille kolekate. Et coquille kolekate. Batika, justice à Samsala nae, l'état de droit qu'on a prôné il y a longtemps, et bandi ko salama, et bandi ko monisama, et na miso batu. C'est pour l'avancement du pays. Batika justice, batika justice. Déjà, nous les mettons en garde. Ceux qui basali forcing pour les locaux, les cas, bis au peuple, Kenanda qu'on a parce que Ndakwane Zali palais du peuple. Toko Kendewana, Toko Zalawana, comme ça, va voter Loana, bis aux populations, Tomona. Donc moi, je suis un peu de temps. Comme on a dit parce que biso peuple to comme mona changement na mboka et que batu moko balingi ba étouffant pour na ba intérêt na bango donc ezo sala biso révolte tellement que bon révolte ndenga mabete révolte na ndenga bien mboka faut avancer, les pays doivent avancer to lingi susu ba intérêt te o mutu boni non batika justice ndenge bango ba travailler pendant 18 ans batika ngo et continuer bongo to lingi ba interférence te na justice le numéro 1 président de la République alobaki akokota makamba justice
justice. Donc, son directeur du cabinet a été interpellé, a été auditionné. Aujourd'hui, il est condamné. C'est ça l'état des droits. C'est ça la justice indépendante. To limiter avant Moutaza Lokanga, ma photo sans autorisation. Non. Justice à travers à bon côté. C'est ça, nous pouvons dire en quelque sorte. Et là, quand nous avons pour ouais, merci mes chers internautes. Tous avons vraiment la base big rouge. Il pas le président André Voama. Ah ouais, vraiment, la moni baso la raming. Tous avons vraiment la kacha bandal, la kacha Kishasa. Nabi ke boza mukili mabozula ndangai Bob Milo Mabata. Tala bande ko ngai. Papa na biso mbote. Ouais, mbote ngai Roger Manda. Membre IDPS ya Tongo. Nainga na bakisama muke pande kwa lobby. Omoni eloko bandeko wana ya bato sala masolo na bango bazolinga bapesa loi wana eza kobanga. Omoni les mauvaises langues tant procès à ancien directeur pour la bombe bakasa eza lié auto. Oh non, exagéré, autant les resuka wapi et banda wapi sur. Lorsque omoni verdict ekoué et bangisi bango bakoti bakikuku na mesala kokota ba mi lobeli ke non Bisonde to zabo boyebi mabe to sala. Donc d'après yo ba idée wana juste après verdict. Après verdict eza l'homme souté ba boulé ils ont baye biango ba bi que non le roi to zala dans la justice. Premier ministre za ministre de la justice za bangoti. Abi non tunda kasende. To pese pouvoir voilà. Parce que problème ezani. Tamba lobi que non premier ministre de la justice aza la top ya justice nini corps judiciaire ezani. Ceux qui jugent la dossier ce qui est dans l'autre taquet qui gagne, ministre de la justice doit repasser encore voilà. Bon ça va progresser dans le dossier là. Ce qui est non tu fais juge à Calais. Donc il y a un chose que doit comprendre dans côté. Du fait que procès voilà et persi bango vertige, bango nyonso ba bi ke ba voler, il y a ba ke na battre la Sénat, bazo battre la Sénat la parlement pour la nini humilité. Donc ne raison là problème est à moko. Donc on n'y marra jamais ni nous là et là on a pas besoin de basa lié toi là ba tiango la carte il y a parlement ba votant voilà baza minorité baza majorité baza majorité de 500 personnes contre 75 millions d'habitants ba raté donc ba raté et là on a bango basa lié toi là et ça ndoto bato mais la zone craindre ming et précipiter l'exil à batu musus bati que le quoi là-bas va de faire là calmement ceux qui va toucher congolais va kende exil autre bango va kanakité et là on a là bas ouais merci de comme ça ça marmoloba ouais pour ça ndeko IDPS viva viva IDPS viva viva IDPS viva 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 Etienne Tshisekedi héros national Félix Tshisekedi chef de l'État Fadi béton de Dieu pasteur président. Ok ndeko mbote papa kombo nani kombo nanga monsieur Landry Soumaï oza membre IDPS naza combattant ya IDPS depuis na botama na makila nanga na mai qui est de la famille vraiment ndeko par rapport ya proposition oyo ya makamba justice oyoki yango. Oui, nayoki yango kutunde na ngina lobela siko vraiment de bien. En tout cas, tant que ba Congolais d'abord. To longoli na IDPS tant que ba Congolais. Mboka nini o etambola ka sans justice. Justice ne dépend pas ba individu. Jamais et salement jamais. Donc et que ça d'abord soni ya mboka Congolais. Naye kopesa docteur Etienne Tshisekedi o akufa que son âme repose en paix raison. Na PCA vraiment raison. Donc mboko tozaki na ba dirigeanté. Tozaki na batute baba no diriger biso. Mboko vraiment ezaki libanda. En tout cas lokola ba moni président Félix Tshisekedi aye na ba idéologie bien ya ko telemisa état de droit au mutunyo soza na raison na ya ko se présenter na justice ba ngi ba caler justice pour et comme ko dépendre pas na bango. Est-ce que ezalaka te? Donc lelo donc ceux qui bazui loi wana ba tiango en place donc lelo et comme même biso muto côté le malakwa ba yibio ba kena yo muto ko défendre yo azate pour la justice c'est ça nini et kufi non en tout cas loi wana ndeko na ngai nazolo bakaka avec beaucoup de colère nazolo bango vraiment na colère ozebi manga depuis manzaka makolo tina suki ya mutu donc to mettre bango en garde
La police mutebana okende kuna turo biso na bango tokolala kuna en plus tokotala soki banani bakokufa po biso tokebisi bango tant que peuple congolais. Obe Minako batelage na yo d'abord, batelage na yo asamutu oyo biso toyebi bien makasi koleka toyebani na bandako bien makasi koleka mwana mboka Obe Minaku asaka musala na ye ebandi lelo te banda kala. Est-ce que kaka po misi likanisi oyo azo sala te? Mais ce sont des gens au bazo banga justice. Bazo banga justice bayebi ke ba tia maboko na bango na moyibi yango bakome ko luka ko zwa justice ekoma na maboko na bango. Non. Donc mutu asali musala malamu akoki koloba eloko oyo ya salite. Akosala tout un projet wana oyo ya salite wana. Mais basa ngo na 2 heures. Basa ngo na 1 heure. Basa ngo na 3 heures. Biso tozola la pongité. Misu na biso za kolamuka. Ata na 1 heure 2 heures tokozana bango kuna. Yango na mutu ya obiso to mito. Yo lobi obotama muta IDPS. Mais ba lobi procès 100 jours, il y a eu des trahisons na kati. Mais ndeko na ngai tokende pa etozonga pai. Oyebi mokonza mboka aye na projet malamu. Lelo zeka musanga même bateau bazo sala ba désordre na ba province. Ezeka musanga vraiment franchement. Pour mboka wa mbongo wana ezali mbongo ya batu wana te meza mbongo ya biso ba congolais. Donc tant ba pesa ngo fo ebongisela pe bino ebongisela pe biso. Mais lelo muto asali mabe. Asali mabe lelo bino bobimi na nzela po bobanda ko tumba batu po bobanda ko sala ba désordre donc bo défendre muto asali mabe. Siko bino moko bato bozo sala mabe wana soki basali bino mabe o emonani vraiment na miso bana ba kokotela bino. Donc ngana zo lobaka na bato nyonso bazo défendre bato basali mabe c'est que bango pe baza mabe. Donc 100 jours oya mokonza mboka to sepela na makasi mais passe na biso ezaka ke pour trahison ekoti makasi koyoka millions franchement ndeko jour ngo salinga na mutu passe na koka ke olala bien te pona ni ozoyoka ka millions en tout cas na sepeli na justice na biso toza na sima na yango toza vraiment na sima justice d'ailleurs to fongoli misu vraiment boye pour la justice batu bo banga eloko te ba magistrat bo banga eloko te biso peuple toza na sima na bino biso peuple toza na sima na bino justice toza na sima na bino donc boko banga mutu te po biso o akosimba justice asimbi peuple congolais viva oya kosimba justice asimbi biso peuple congolais IDPS viva otumoli IDPS bomoni biso na banzela na bino IDPS viva jangwana message dongalo pesa donc bal combattant bazali awa tozana colère ya musique oya komeka akokutana na biso na nzela na méchant. Mes chers internautes, comprenez que Tozo continuer na bandeko ambiance eza makasi. Maître à répondre à biso question ndeko Poussanape. Maître, il y a eu une question qui s'était posée ici. IDPS, parti de l'opposition ou parti du pouvoir? IDPS aza parti au pouvoir. C'est vrai. Oui. Cela veut dire pour le moment opposition. Bon, en fait, IDPS, tu comprenais que Bissonde est en opposition. Et le lot du pouvoir, tout le monde est en opposition, opposition Koufi. Donc, tu comment jouer des rôles comme la ANC Afrique du Sud. Il y a la Mouka Tendeko. La Mouka, bon, la Mouka sur papier, oui, tu as la Mouka sur papier. C'est ça, Nazate. C'est ça, Nazate. Parce que la Mouka, tu as là qui n'a pas pour un intérêt personnel au bango baluka qui mettre je ne sais pas moi en œuvre bisoto le bino to se retirer bisoto ça pour une aspiration à peuple les lots to pesa qui projet na biso peuple a voté IDPS les lots IDPS au pouvoir mais tu dois comprendre que batu oyo balu bengi la muka
vous souvenez de l'investiture du président de la République, attendant qu'il n'a même moutonné sur l'ingi travailler na ye aya bango balobino bako travailler na mesa lonate batika na opposition. Et puis tu comprendre que opposition bango bazo ça les arabes pour na chef de l'état. Opposition ezate pour na aspiration à peuple parce que to linga ki to sentir opposition ngo na ba makambo ezo les actuellement mais bango ba sala ngote. Lokola ba sala ngote biso IDPS to zu ngo en charge. Biso moko to sala to za na pouvoir et puis tous en opposition. Lokola pourquoi opposition? Parce que tous en coalition. To bosana te ba partenaire na biso baza ba partenaire oyo bazali un peu suspect. Bazali vraiment na aspiration na biso ba koti na idéologie na biso te. Yango wana tout ce que eux veulent faire et la manœuvre pour n'avoir intérêt na bango biso moko IDPS toko bima toko s'opposer. Les places wana tozo jouer rôle d'opposition pour l'intérêt du peuple. Est-ce que ça ira? Oui, oui, ça ira. Ça ira. Jouer entre. Oui, ça ira parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, même hier. Au jour d'aujourd'hui, moi je parle que non, IDPS ni chaud ni froid. Non, non, faut pas dire ni chaud ni froid. Nous sommes là. Non, en fait, tozali pour l'aspiration du peuple. Donc, toza penda chaud pour na marambo changer na mboka. Marambo changer na mboka, toza na pouvoir tozo sala. Président de la République a sali ba œuvre belé parce que binonde média bolobela ngote. To fandi na mboka oyo nga depuis na kola, depuis na tangati na 6 classe na tanga lango felete. On comprend na tango felete. Mais il y avait une disposition il y a constitution 40 article 48 et lobby comment on l'appelle, l'État doit garantir classe aux ezali gratuite dans l'école primaire. Mais si le est salamate, mais dans l'événement il y a le président de la République, classe économique gratuite. Au moins, classe économique gratuite, tu sentir que non. Mais si vous pointez dans le au moins que tu as gratuité en néant. Première année, tangami ya ofele et soukinde ni moi na yo azui to azuté. Bon en fait ezali autre photo loba catastrophe moko za naturelle, maladie moko yé né interrompre en fait eza mondial en fait, on ne sait pas dire tout ça. Mais classe ici avant ça qui déjà depuis septembre 2000. Mais bana bazui bulletin ya gratuité té bana Barozoa total la évolution l'année prochaine. En fait, je dirais pas l'année prochaine parce que l'année n'a facilité. Total la ministère il y a EPST n'enga pesa calendrier par rapport il y a ba maladie qui déranger un peu calendrier mondial s'il faut dire né interrompre mamsou mais gratuité ça succès. Ils ont vraiment succès. Ils ont bien succès, ba tout nyo so ba que gratuité ça succès. Donc c'est un peu ça yango talinga qui n'a martelé un peu. Ouais, merci. Papa nga la lina bakisa. Et le retour pour la gratuité, la maladie est dans le monde. Ce n'est pas le président de la République qui est malade, il est au Congo, non. C'est le monde entier. Pour te dire que gratuité, Tikali n'est président Lobaki Yango, Salami Bongo, Petikali, on a Tikala au Salamate. Na part ya justice, n'a Bakisa. Première fois nga na ebité na ba mikolo ba botama liboso na biso na monde ba ministre ya baza en fonction na ba o ba leka ba ya liboso à la barre pour ba ya ko témoigner likambo bo etikala ko sala maté papa awe ezalaki kaka soki mutu to peuple mo ka sala likambo azana se oko yo kalikolo tango ba ko benga. Donc moi j'étais victime na ba nini ya ba justice na biso ya mboka o grand frère nanga kutana na likambo asali 2 ans na prison mutazo boya koya ko samba na ba makamutu na justice. Pourquoi? Parce que bazaki bato à côté kuna auto yebi biso nyonso tango ka mukonza mboka ye ba instruire na ba magistrat ba landela ba dossier nyonso ba bimisa batu o bazaki kuna nde bato wana ba yeko se présenter dossier wana yeko bima. Mon cher siko nga na lobanini eza déjà na avancement moko ye na kati ya justice et puis salami pour l'intérêt à peuple alors que bango bazoya baya côté le babilo ko na non toko accepter ngata mokolo moko te. Donc makambu nyonso ezo kende eza malamu mboka ezo ko avancer soki baza na bolingo ya peuple o bango balobi que peuple a voté bon na ebité musala nino basala na parlement wana. Moi donc jusque là na comprendre ati nino basalaka na kati ya parlement ezalaki na problème ya kabundi bazu ba initier motion pour balongola ye
oyo eza ata na intérêt ya peuple te. D'abord ezalaki nano intérêt na bango mpo bazolia bango bambongo. Loko eza mutu na bango soki ndenge nini baye badefendre bakase mutu moko mpo na cope na bango sans que balandela. Ok na Sénat ndenge moko président na bango Sénat il a dit des bêtises devant le monde bato bazolanda bazoko accepter babiloko wana po aza ya bango. Mais Kabundi soka lobaki eloko akoka koloba na kati ya parlement ezani bango nyonso basangani balongola ye. Ça vraiment eza biloko moko obiso tozo déplorer eza malamu te. Donc tozo ebisa bango bako bakosala makambo bango bazosala biso pe to ana nzela na bango. Donc des aboy confinement ou pas, moi je dis nazo pesa message pas président de la République, je sais qu'azola nanga tozo soutenir ye azana vision ya bien obiso nyonso to soutenir vision na ye. Même si le président de la République, excusez-moi, ce qui est à côté, ils ont peut-être hôtel, mais tout ça, les réclamations, parce qu'il y a beaucoup à autoriser. Alors, tozo koba, ko soutenir yé na ba vision na ya malam, à permettre traiter na ba makambo nyonso bango bazo luka wana basala ba manœuvre na bango pour na des avantages ya peuple. Cette fois-ci, c'est le peuple d'abord. Et ça peut que ba député. Et ça d'abord le peuple. Exactement, oh, c'est les députés d'abord ou bien les sénateurs d'abord. Ici, c'est le peuple. Ça, tous ont insisté sur le peuple. Ceux qui ont un intérêt à peuple, ils mettre dehors. Et puis, nous avons lancé un message et pas un magistrat à Mboka. Ne faut pas bon ça la bateau, bon ça na crainte devant Batouana. Et moi, je vais vous dire, Nakosen Alabino. Bon, la Moussaba dossier Nyonso. Ce n'est pas le président de la République de finir, mais c'est à vous la justice. C'est à Moussala Nabino. Bon, Lukaraba dossier, tant qui sont Kende Golande, la Zoua Sambisa, n'a félicité un juge Oya Kataki Makamba Kamere, Oya qui n'a courage. Pierrot Bakengele, Nandengo Télémaki, moi je t'acclame, Nailoko Salaki, au Télémi avec courage, au Sali Moussala bien. Zonga na biro na yo, instruire Batu na yo, balande la dossier Moussousou. Tout, et en a mis ça na yo. Sambisa tia bango na prison bako sala le roté so bolingi biso peuple bolongola ba policier to banosela bino garde to ko sala yango donc bango nyonso tia ba dossier na mesa landela biso nde to sengi biso to sengi tia ba dossier nyonso ya kala bayebisa biso clair na makambo ya Jekamine bayebisa biso clair na makambo ba aéroport o miba ba FPI eza ba dossier o biso tozela et pas na bino ba magistrat nous le peuple tolobi bo sala yango tozolo ba tobi ke président zolanda biso to ana posa nango o soki dossier soki nani o nani mutu nyonso mutu ali kola mibeko azate mutu nyonso azae go soki osali musala simbaye akende kuna a répondre na ba acte ne o asali. Donc c'est ça. O biso to ko senga président Zolanda biso azoka biso. Biso ba msu tozana kanda makasi. Epele ya ba jeune o baza bango ka banda ko kipaka ba place wana. Ngana ko za pe na Sénat wana na ko diriger ngo ko le katambo mwamba. Na ko za na parlement na je vais diriger plus que Janine Mabunda. Eza ka binote viva. Eza ka bango te papa. Donc to yebisi bango baye bango ke biso to zali peuple congolais baza tellement kanda ba lembi déjà na ba biloko nyonso ezo sala donc tozo zela justice ndasa la biso musala ministre de justice aza pala bango bangani merci merci vraiment la mono za kanda makasi tozo solo et ndeko mbote participation na ezali ouais participation na ngeza vraiment makasi na marteler sur comme on a orga combattant IDPS. Donc, il y a cela combien des années déjà? Il y a plusieurs des années, on a déjà dans IDPS. Donc, Nazala, on a parti mon côté Bandana Botama. Mon père fut de l'IDPS. Famille n'a IDPS. Exactement, IDPS pour notre tribalisme. IDPS, ils ont défendre ma valeur. Ma valeur citoyenne, ma valeur démocratique. Donc, Congolais, on est vraiment conscient. On a vraiment la pose à Mboka et Kendeli Bosso à quoi adhérer vraiment à l'idéologie à UDPS. Ndeko, dans l'élo, tu peux aller sur l'UDPS, parti du pouvoir ou de l'opposition. Oh, mais finalement, on a compris. UDPS, c'est comprendre Makambo Kala. Mais souvenez-vous, V. Tshisekedi, le docteur. Oui, Balobara. Jour UDPS à pouvoir, mais ça c'est au BTT et puis opposition aux allez sous-souter. Ça s'est fait maintenant. Via le bango. Avant le IDPS au pouvoir, opposition aux allés, mais ça c'est BTT. Maintenant on comprend pourquoi vous Congolais sont trop comprendre. IDPS ça partout. Pouvoir oh ils a pouvoir moko boya coalition. Bateau batiki pouvoir na ndinga bienté.
donc toko céder opposition mobima mbala moko te donc IDPS aza na opposition aza na pouvoir est-ce que yo monaka parti nini oyo yo batala yo monaka parti nini oyo opposition autant tozalaka na ba rassemblement oyo basalaka ba contestation lokola UDPS exacté IDPS contrôle partout opposition pouvoir et les gamboka moi vieux déjà le bango bandaka bon c'est quoi les kambuya likamba proposition à justice il y a Obeminako omoni Obeminako ce sont des gens autokolo belakate na mboko hein moi je les considère comme les anathèmes ba Obeminako wana omoni makampo so avant banda makama proposition ya loi pour la justice aki si ça na nyongo ya FPI o azaka na ngona FPI azo defa FPI bazo sala bongo juste pour se protéger bazana ba dossier belé hein baza omoni Obeminako alobaka lingala 15 minutes na parlement tant que marchaka le 15 janvier 2015 aloba ve kengo aloba lingala to yaka na minduki te ayebisa yo nanga donc elo wazo lobana ekolekate chef de l'état yebiango ekolekate donc elo wana vraiment ekolekate ya changer il fallait changer en tant bazalaka tant nanu bazalaka na pouvoir bazana pouvoir te bakosha ba ngale kama sanga ba banga justice pourquoi tunda ka sende mutu na bango bango nde bachaka bango mutu bazana justice mais siko bazo banga pourquoi bazala à l'aise congolais azala à l'aise abangate loi wana ou motion wana ekoleka nango te oui, les gars grave. Oh, ben basala ya Kabila ba votaka na parlement na 2015. Wani zalaka grave. Oyo ezelo ka muke biso tozana IDPS azana pouvoir. Et le wana ekolekate chef de l'état ako la ki sa ba capacité na yiki aza garant de la nation aza garant ya bon fonctionnement ya l'état. Donc le wana ekolekate biso to banga te IDPS aza à l'aise. Na robeta société le kamoko tunaki ndeko nanga likambo la muka. Au moins la muka Combo wana donc ils ont là pour le moment l'opposition il y a makasi c'est lamuka moni lamuka kufa banda chef de l'état retiraka signature na Genève c'est vrai oui ba omoni mokolo zela omoni mokolo oyo fachi zela oyebi bazaka combien yondo yeba ngala bano yondo yeba nombre wana mutazalaki wana parce que omona lamuka nde bazalaki Fatima mutazalaki wana omonde bazalaki wana yebisa nga mutu nini o azalaki na charisme ozala président o azana masse na sima na yekoleka Fatima tala yo zalaka te ngana zalaka premier anniversaire ya Vétienne à Notre-Dame tozala côté ngana Santa Fatima aza leader aza président donc Tshisekedi digo le vieux incarna n'est-ce pas Joe au monde ba vanda mosengo bazuye bateli boso place à ambassadeur ba fayulu batu tout wana tanga ko yebi bazaki na lamuka bango to bazaka na simba yango ne mutu la saka ni basine lamuke kufa banda fati ya longola signature na ye na yebite siko fala basala 3 mois ya présidium moko ba changer ka siko nga na yebi 3 mois illégal na za président même actuellement na za président la muka meeting opposition là siko omonite babani na no dictature na parti na plateforme na bango babani na no dictature donc président ezalana nango zazilelo faut 3 mois ici là 3 mois tatala omoni mutozolo bana batala mungo wana fayulo aza confiné aux États-Unis donc alembi kotinda ta bakashi na bato la mungo baza na bato eside kubetaka masola bato wana na Congo ce sont des traîtres bato ba trahissa Congo omoni ce qui n'est pas salité lelo mais Fayulu fait partie à bateau bazo détruire ça parce qu'il était corrompu na $40,000 na parlement en 2006 aboya ko voter comment Ada Bombole après sa voix pas master na nini Kimbuta vous comprenez hôtel na foot ngana zana master na ngasala kuna baza jardinier baza sona ba 7 mois MP est-ce que mutu abonga ko diriger mboko mutu abongo pena ko diriger mboko soki pas muzitu na RTVS 1 batwana 86 mois impayés 80 n'ebisio bien que nous vérifier hein boza bata média boke 86 mois impayés est-ce que bato abongo penza bato abongo penza. Bon, au jour d'aujourd'hui, l'an jumelle 2020-2020, IDPS parti au pouvoir. Alors, par rapport à plan à Bino, déjà ça va ou ça va pas? Non, Bino, vous comprendre. Au monde IDPS,
Mon pouvoir autour. Mais Peter Pam avait déjà dit ça. Ça, c'est une transition sans Kabila. On est Congolais comprendre. Oh, mais bino bozo ko to be bandi na ya bino te bi omon IDPS tala omon IDPS to beli sabatu mitu bat bozo comprendre ça c'est la transition sans Kabila c'est vrai donc vous comprenez bino makambo te désolé est-ce on a fait ça le dit mandat oyo tozota ila nous année est-ce yo so mona chef de l'état mboka na biso fachi banda ya même les 30 les 30 juin les 17 journée il y a événement mboka na biso yo so mona fêtant. Donc ils a gouvernement, ce sont des traîtres, ce sont des gens au babomi peuple congolais. Il y a Zas Makila Maboko Pembe. A quoi fêter na bangote? To bando fêter quand on a la méditation. Na bandako. To ko fêter na bangote. Donc yo moni bina fatia vana IDPS après au moni Janine Mabunda, Alexis Tamomamba, mutaboma batu na avion. Alexis Tamomamba, mutaboma batu. Simple. Donc écoutez, au moni il y a des gens au bazar congolais, bazar nationalité. Il y a des personnes au bazar nationalité congolaise par la loi. Vous comprenez? Originalité na bango, ce ne sont pas des Congolais. À cause d'un associé congolais. Je suis mon sénateur, Banambo et Banam, mais Namonio Zolo Batro, est-ce que ça signifie un IDPS? Nazana Kanda. Écoutez, Nazana Kanda, au Moni Air Moussoussou. Écoutez, non. Excusez, non, IDPS. Écoutez, signifie IDPS. Écoutez, c'est pas grave, non, pas ça. Il y a un peu de ça. C'est là, Okimisanga idée. Non, Okimisanga idée. Au Moni, pourquoi Nazana Kanda? Au Moni, on a cause à la. Au monde n'a pas combattu IDPS. L'IDPS c'est pas non tout le monde qui nous va en limiter. IDPS c'est un état d'esprit. Vous comprenez? Naza les jeunes oyo ba subi ça, ba kanganga na kancha pendant 2 semaines la carte IDPS. C'est vrai. Vous comprenez? Tant que on a zolo bana kanda boye, c'est normal parce que mon pouvoir to lukaka ngo biso nyusto, mais pas na ba condition au biso tout vivre eux. Et ça na ba ambition ya IDPS. Vous comprenez? Il y a un kanda ba combattant. Nagi na des passages. Tant na moni base awa, non fana pe sa moni loba. Mais vous répondez ngate IDPS. Mais il y a moi exact union de la union pour la démocratie et le progrès social. Ah merci. Mais la souka non le bien le progrès social. Ça va déjà dans RDC. Mais écoutez, il y a pas fumé sans feu. Yo lingé za la ndengeni mon frère. Toi tu veux que ezala ndengeni nango. Ozomona Omoni Fati, vaut mieux 1 que 0. Vous comprenez? Moutoyer, Azosa, on a des traîtres. Ba o balingi était, bandana cabinet naie. Vous comprenez? Azana aspiration est bien. Ndegolanga zala calme makambo ici là. Oyebi Aza a commis, c'est là a commis coordonné. Écoutez. Tu vas en Mboko, ça fait 50 ans. 32 ans Mobutu, 18 ans Kabila. Tu as Nanzala. Donc, yo, Olingyo Tonda, na 2 ans ou na 1 année et demie, c'est impossible. Ata yo, ata fayulu, ce qui va tchaki na poste wana, angasa la gaboy. Au grand angasa la gaboy. Fati, Azana ba idée bien. Azana ba idée bien, mais Aza combattu. Yemoga lobaka on a limité. Hein, Fati tanga zora pouvoir na limité. Hein, alobaka bi tozu pouvoir. Tozana ba partenaire sur travail na bango. Mais guerre et silité, lutte et silité. Ouais, ça lutte musus tozo continuer. Tozo qui lutte tu as accéder na pouvoir et comme ce que lutte a aussi sa bonne valeur. Na ko tala omoni justice on les otambola be. Ce qui bango no so ba frappe. Nzala oyo ozate. Ça va, merci Ndeko. C'est plus vraiment la participation. Mais pour Jamal Akeneta ça la prison awa. Alobaka Keno aza congolais. Alors c'est la police sociale congolais. Il va faire prison à awa na Congo. Mais ça va, merci. Oui, mes chers internautes, toza ko évoluer toujours. Na pesi ba abonné na biso ya couleur d'origine Mbote, Bob Mino Mabata, Junior Makolo, sans oublier Pasteur président Godin Poyi na pesi dynamique de Godin Poyi Mbote. Na pesi
mbote na ba abonné nyonso na bité mutasuka azaki balingaki na rappeler ya kaliboso ya lelo eza journée le président apesa ki mboka pa Nzambe donc aussi une année le 23 juin parce que ba monsieur ba robosana donc il faut se rappeler en gros babi to sala ngo d'une façon na kata banda kumuta mtu ami bonzela susu Nzambe ezaki lelo na stade ya inde lelo donc eza le moi pour ne pas dire commémoration c'est encore une fois de plus toto Nzambe botondi nenga kumbi présent tina moment parce que akuta na bikaka mikakatane belé ko mais vie n'est pas en danger donc le roi Nzambe batele boy moro na biso na ba palais kumisa Nzambe Seigneur merci ah bah ça suffit plus sinon ça allait être encore bis il y a encore tout comme sur la bestel mais compte tenu des mois ya pandémie et moi tout ça ensemble exact il y a rien à faire réfléchir moi mémoire abattu merci vraiment. Ouais, mes chers internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais avec les militants de l'IDPS, tous en base Biki Rouge, base Nabiso, ils sont dirigés par le président André Voama. En tout cas, Boyo Kibanambo Kandenge Balobi. Bon, les peuples d'abord, les peuples ont parlé. Na Pesimbote na Augustin Kaninda, sans oublier Crispin Lenga, Boss Nangai, na Pesipe Babone Nyonso. Il y a couleur d'origine Mbote, c'était le chantement à Kini Santa de Niance, Ange Noir, Cheval Noir. Bayo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur habillée. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.